Parole to Leli boy, le problème c'est quoi? Elo li sali oli là. N'est bien pas ça. Oya Leli ça m'a bêté s'il te plaît. Elo li sali ki oli là. Tous on a ma famille hein Pamela. Ah ouais. Tous on a ma yaya, tous on a ma l'équipe peut-être ma famille na biso ba libanda. Motali place mo boy au souki vraiment motali ke likolo na se au souki. Moi pas moi si mo boy o pas dans la famille na ye. Ouais. Asungi yo. Ah. T'es ma belle vie. Nazangi lo kompeso mama. Pona nango pété. Nzambe wana asaloka bolamu. OK. Asali 2 mois na maman à l'hôpital. Peut-être un moteur aux autres chama qui est na TV mais là en hôpital na ba vie privée na ba éviter ni aux autres traverser pour le moment. Mais moi soyo belle vie. Ah te ndako finga belle vie place na te lo ba na kufa. OK. Lo ba vraiment na kufa na mela poison Pamela. Poloko salinga. OK. Ko satana ki na ngote hein. Mama singa maloba. Mais nzambo asala batuka bolamu. Nena tangisi ma mise en plein air abat na leli na sengote na leli na passe na famille. OK. Mais belle vie. Ah. Nzambo apambolaka afongolaka opportunité. Nzambo alekisaka bato na nzela bato minene. Bela amona yo. OK. Pamela, ça fait mal, ça fait pitié. Si. Oh mon donc d'abord bambote na yemoko belle place à Zali. Ou eza congolaise à soutenir l'artiste, soit artiste congolaise. Bianca esali ondengeni pe lobeli oni. Elo mona oloba Pamela, Belva mystique. OK. Belva a tourné dans ma famille ndenge batunyo surtout batuna a tourné pe alekine ina persake na ye. Ah oui. Pour ba delta wana na ko loba boye asa maman pas belle vie. Si. Mais si le loba porta belle vie à cœur, si le loba na considération pas belle vie, premièrement ils ont respect à belle vie envers bango. Ouais. Et puis confiance au belle vie à pesa ki bango. Et puis fidélité au belle vie qui nango la filme na bango. D'accord. Et puis na un plus au belle vie à tsaki na ma famille. Yango moni le loba delta a osa la reconnaissante toujours et pas belle vie. Batou. Mutu mo pas ça na famille na ye. O pas ko quelque chose on a pesi na famille na sungi pe. OK. Matali habité. Asala ngo pona ngate, asala ngo pona mama wana. Oui. Pour rôle na eza ko liena ba veuve. Très bien. Atali pauvre maman wana dans l'hôpital 2 mois. Habité na kotika maman na souffrir té. Oui. Il faut bima na hôpital. OK. Pamela. Yango moni ba bolama belle vie ba d'état ba ko supporter ngote ba bi bolama ba to bomba ngote tika to posta ke ba to ba mona kaya en tout cas félicitations maman Delta. Nous sommes très fiers de toi donc en tout cas nzamba lola batela yo. OK, merci beaucoup bien. Toi-même tu sais parce que d'autre part il y a quelque chose même sous ya c'est la belle vie to belle va salela ils a ka secret ba ngomi bane. Très bien, ouais. Ozomona belva zanete lokaba mena ma meju macha mumenu oza makila minu na ngai obo na boya pesi na vela pa kakina ke tourner film après ye nango bo vandel biso nga na zala makamba ki pesa ko loba oya gola loba aloba bien te nga na zala ngo mama yaka nango po minoko to tika ngo na bandaku si po minoko to tika ngo na bandaku to tsaka ngo na poche to kanga ngo col paratex so to ye a to che super glute moi to longola ngo isate to zo zela yo voilà Azamwasi mais bongo bino bato bokita pa bana mike muto ko Ernest Tumba mwana okute ko bota fâché kalombo ya makofi na balabala ya ti avenue du stade kana zotoka mai na pompe abimana liputa na tolo Ernest Tumba beta ye OK omona na matonge wana nana yebi yango to soki tembe ba ke tuna na SMS OK
ozomona azobeta ye lokola mwana ne batukutu na nini yanga mwana mpona nazalaki baluba na baotonga ye babi nanu tomona moluba soni boye te tomona ngo epa na ye ngai bima aza ve vite ya biso pe minoko ezanga te ngabi mama aza veve mobala otokufa kala te pas un mois mama na bi oh est-ce que famille mobala basokola ngabi babenga na ye basokola ete yango botutu etambola na bi botutu wana ngo azokabolela ngo bana bato ya mikie yango tomonaki mama Belleville asalaka filme oyo ya mama top abimaka na papa JR eki papa JR Papa JR, Papa Alain, voilà. Papa Alain, Papa député, la bosse ni combat titre. Oh papa Alain, mama top azaka na mukuya. Yango moni ba mukuya wana azaka na place otiki lango te abandi ko kabolela ngo bana bata mikie wana. OK. Ozomona, nena na vanda ka beta masola mama wa mukulu. On va faire la loi obima loi da butu mama yaka nazo zelo kaboye ya Teresia yaka yango kende sulu na ya aya nazo zela ye yaka mama nga nazo zelo yaka na kimpeso ko sepela masona Luanda muto banga zata oya gola loba biete nga za makambo asika ye ya gola koloba nini asika ye version penza ya Syria aya nango ako regretter mukolo mama na botaka ye na loba na yo Pamela ako regretter parce que la matière n'est ya sûr. Moi mobali wana siliki moi mobali na bingai na bitangu na yaka na Kinshasa da shungu abitangu na yaka na Kinshasa mwana mwasi wana Belleville asombelanga masanga na mela abilelo mutu lokola ya ko finga Belleville wana te voilà oza ingrate mama nazo zelo yaka njoka ta yiba na Luanda Pamela akena ngola bandima iti OK personne mutayaka ko betele masolami mutayaka ko tia mama na kazate mutayaka ko sala mama talisa na via mama na zate biso tozo zelo mama yo mutana histoire shika ya kimpese yaka yaka nga na koya ngabe nazo zela yo mama parce que ko loba pe ya yo ba eno mususu na pe na zui encore toza oyebi Vincent na ninit na Luanda mama na tangi da komba Vincent yaka nazo zela yo Vincent na Luanda ya aya nazo zela biloko asikeza yaka nazo ndongo yiba akenda ngola bandima ye toza kozela ye yaka lupango alobaka sele masamba asomelela yolo wana aya to ta ba vérité ke bima mama yaka nga nazo zela lupango wana yolo za papa bana nete aya yaka nga nazo zela mama yaka wana mukola ngo omona internet toka na silise mise zo kota ganga bona ko na ke ko mitika na parking na loba na yo te amta kanisa mninga zate maseba yebike te omona vérité wana po ya kozana mama yemu kota koma ye ozana koma na mama yemu parce que ngai na keta ke na bomi ya tete na ke prison osana bomi ya tete po ya na tana matière na ya bio ya lobe azozela azana matière ya Belleville ya kimpese na pese da Vincent ndongo yiba mbongo place azada muteme sali ntia siko yaka na ozela elango wapi makamba Vincent yaya na loba na yo yaka na zo zero mama mokile ko sepela nanga ta muyozo lala na koma kingo esemba mi tension ko mukolo ofaza na maya malili likaya bupembeni pota unazo sale potentiel ke kangame na ndaku bako benga matango mission ezokota babengi ya teta sali crise azana mama yemo ngasiko na mitalité moite Belleville ko yate na ko mitika ngamo na prison ba moko pour que ça moko ngamla bomi mutu na mona kene ba parquer longue histoire na ngamo na eko mitika eh bien yo kosa loya bravo petit olamu eleke bele bongo sikona mona yo maloba bolamu ya Belleville yaya sikona mona yo ya teto vandi na kiti mama moko irresponsable bana no bako pasola bango na kiti ne fomi kuna likola koili kofi bazo sakana na bana na yo na mwana na mwasi aza sans valeur o alobaka kobeta azaka fille unique fille unique azaba respect bele faut ko lengela fille unique lokwa liki azaka fille unique te azaka fille unique te OK azaka bande kuna o mona ngoto kaza mama Soni tala mwana leki na ye ayekoloba na TV komo kota na mibali na bango kozwa keli kindumba mama mais ko ya tete tanga olata ke o ba lesbienne kimpese ba lesbienne mais to yoka ki voice ya niasi na ye wana tanga loba ke makaba ki lesbienne na kati non zana loba na yo
ye moko nanu molimo asizu bantu epema na kimia bamankana na bamoite voilà ye banobenga suzi mamisi mami momi ye banobenge dadi bazaka ndeni yo Teresia bozaka ndenge nini na suzi bantu motema nepema na kimia bozaka ndenge nini mami momi na dadi ti ye mo lesbienne makasi na yega mote ye moko lesbienne makasi na voice and mwana ya ndeko na moko apuata makambo ye na suzi bantu na kati ti ye moko muta mungwa makasi ainga osa sambla bana ne babangaka ete poani bana ne bana komona na mibali bana na chapela ya bana ne babenga nga tonton gentil tonton gentil akopasola mama na chapele pe bo talaka chapele te tanga ba akaneli butu na ba verito ibutu ba ne chapela ya kati do makambo ibutu alobaki ezaki ya solo te bongo tokosela nde chapele makambo tokosela ye makambo te mpo eza chapele bonjour opesi ye mbote tokosela ye makambo te ye moko alobi abinga nakenda pa Teresa bana nde babenganga tonton gentil ata na ye 23 ans na ndako moto otala bato na ndako afame marie okenda osani yaka tozela yo mais sikoyo kodefendre nyonso ozo wana azodefendre biso kotokanisaki ndenge azodefendre ngai sila ngai boye ngai ata bolobi nakosala boye tomoni nani mama na biso via awa ke Europe alobi ke sila azalaki na projet akotinda bango quelque part bango mibale mais sila ki via ke ye bongo ye nakokende sikoyo ezozela nini yaya akende na ye ata so batindi ye Paris ata so batindi États-Unis ozomona aza zozo abano dépendre kapa mama mama pe avanda na ye pe déjà beta bango kara comme ye mama muteke makolo soso abaki amema eti vi ayaki femme mariée mobali na lakisi ye sele masamba azaka pe na poto ti abenga ete mpona nini sele masamba nde ya ye azaka na poto kasi mwana abotana ya suka na mwana sele masamba ti ye sele masamba azaka na poto mpo abenga ete abenga ye mpe akende poto ti akokende te sozo lokolo kilo motema mabe soki eleki efektaka na elongi yango moi motema mabe ebandi kobloke kingo ebandi kosembola kingo ekomosala baride kingo ya ye elembi likoya motema mabe vi akei na ye mpo mobali naza na poto atalisi eke mwasi na nga akoki kodépendre te na bato bamemi na mwasi na nga mwa abima te mwasi na nga mwa atambola na poto eza te mpo bakosala émission ya kimi nga mo mobali nde nabengisa mwasi na ye yanga abengisi me yo mpe sele masamba abengisa oti omona kaka dina na akomaka kokende Belgique ba motema ya ye yinda so ye succès dina na nde trouble ye moto epesa ye motema mpasi azwa bampala ozomona batoka bapeshanga wana basala ya tete nini ayebisa biso vérité basala biso obi lelo bapeshanga wana baza malamu ata babelvi wana lelo so tovandi boye tomonaka peshanga alobaka te peshanga aloba te pamela mokolo peshanga koya koloba na tv na oloba no bato ebele bakovanda bato misusu sila otambola te baloba me mabanga na oloba na yo oti ekoma na baperiode moko boye bapeshanga mpe peut-être mosusu lelo bakoma otala boye nga peshanga eza mpo na ye ozomona batoka baetete wana bayina badina na wana bapeshanga wana bayinela bango nini naoyebi so lelo soki peshanga bavanda na te baloba bato bakobamba sila mabanga naoyebi so likambo solo omoni bato bazalaka baninga bazwa te badepanaka na bango soki belva azalaka motema mabe na maternité akinga kati belva nga bota bango te merci beaucoup Bianca pour la réponse ozomona belva nga kanga makolo nga bota bango te parce que kinga kati ya na maboko ya Belvi mais Belvi atala bina koko lia mama olive nga moko te tozo souffrir na baninga il faut na pesa bango leo na maternité kinga kati ya sila bakendaka combien de personnes ozomona siko lelo batika baombale na mwasi ekumani naoloba na yo siko lelo vraiment lelo mutu lokola sila mutu alingaka bato badépendre epa na ye soki Belvi abanda olingaka ye moko kaka adépendaka na youtube malinga azala marraine ya sila te
Bon bossa na makambo te bossa po ekuma na zaka déjà na YouTube. Asuma ka te pona ni voilà. Osomona dans la vie il faut être reconnaissante. Yango moni makambo so ezo simba te pembeni na mama muteke mutie mama be. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend à R, ça dépend à Batagnon, vraiment beaucoup de bisous, na banda kunabino. C'est bien moi votre humble servante, comme ce matin de autrement dire la star, maman qui a famille Libota, la fille qui dérange, défenseur, il y a Sir, il y a Belvi Kandila, patron, tout ça, Moussala 42 Toyo Kanaki. En tout cas, biso mingi to lobaki, au monde ngana Bianca Zanga, au monde ngana Samika Amba, parce que to mesa na ba dio, na biso na ba trio, na biso ezaka wa ou bosepela nango. Ya ba lobaki, batamayele na batamayele, so basangani, ba osaka kama mayele. Bianca Zanga toza ensemble takanga bien que mayaya chérie Bianca Zanga na dinga ke mingi en tout cas ta balobaki na famille boko kozala ta 70 mais quand mon corps ou mi balé beaucoup zana et penza serré mayaya chérie je t'aime beaucoup Bianca Zanga le lope na plateau na ngana zanga mon côté na zaka na Bianca Zanga moi na suka ya famille libota hein yena ngai toke na vraiment bien bolinga penza tozala ensemble ceux tozate beaucoup tout na bosa na Bianca te pourquoi le lope penza tozape na ye lisusu bozo mona penza ndenga zoloba déjà kuna na bataki très kitoko merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé CJ la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi maman Gina Mabiala la maman chérie à moi si maman Germaine Nakacha France Blandine Panzo je te salue aussi et pourquoi pas à Belvi Kandi la patronne Mama Dima mama koma YouTube studio tabita ba comédienne zete ya ba toko oyo mama Belvi a cheli biso na kombo ya arme de guerre film kitoko en tout cas merci beaucoup na famille Libota Mobimba famille Libota tozala motiver na film na biso arme de guerre oyo film ezoleka vraiment kitoko teaser ya pamba présentation ya acteur na actrice oyebi déjà président Geshaza wana Piron Dombasi papa na biso Kofi papa Liyanzi pe mikolo azoboma biso fort o wapi en tout cas to consommer film ezala bien en tout cas félicitations na Delta tant to lobake Belvi Kandi na Côte d'Ivoire na ba comédienne congolaise ba yebi kaka Belvi Kandi la patronne merci na maman na biso Delta na poste kitoko o tchela ki biso de to loba boepe cameraman na biso zo balancer les biso na page ya Delta ya ma famille en tout cas na film na biso o ya sika au crime de la guerre bakende ko partager en mopé kuna arme de guerre pardon na film na biso kitoko o maman Delta tcheli biso na kombo ya arme de guerre na page na ye to consommer vraiment film to lobake force ya maman Belvi zaka mingi na ba film ba lobby déjà kuna arme de guerre to moni pe na minduki kuna to moni pe ba décor kuna na ka to moni pe ba gesho to yebite nini ko leka kuna papa Liyanza pe azali papa Kofi pe kota sérieux azali film va to consommer vraiment famille Libota pas de distraction et que ça la vraiment bien makasi lelo vraiment na plateau na ngande na lobaika na zanga mon côté na zana mwana suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga to mikana kuma ko développer moi makamu nyonso o ezo leka na internet bino mo boloba ke internet eza ke église te kolala kolamuka chaque jour makambo ezo bima to ya kapeto développer ka makamu to défendre ngo pe na ndenga bien mais to se baser na bêtise na muto o mona ke okoko finga te mais to zo toucher yango na préférer ki lelo na zongela su Bianca Zanga to mikana ko solula mo makambo ezo leka na internet et donc soko za parole mo na ngai fongola nga plateau na yamba mwana suka ya famille Libota na kombo ya Bianca Zanga bonjour bonne santé et Bianca na pesi on a parole to leli boy le problème c'est quoi elo ni sali olila na Bianca Zanga oya oleli sanga bete s'il te plaît elo ni sali ki olela
tozala na bafamille Pamela. Ah ouais. Tozala na bayaya, tozala na baleki peut-être bafamille na biso baya libanda. Motali place mo boye osuki vraiment otali ke likolo na se osuki. Moi pas moi si mo boye o pas na famille na ye. Ouais. Asungi yo. Ah. Te ma belle vie. Nazangi eloko peso mama mpona nango pete nzambe wana asaloka bolamu. Asali 2 mois na mama na hôpital. Peut-être ya mota ozo otama kele na TV mais nalalaka na hôpital na lamba. Bayebi vie privée na yo te bayebi te nini ozo traverser pour le moment. Mais moi soyo belle vie ate ntango finga belle vie place na te loba na kufa. OK. Loba vraiment na kufa na mela poison Pamela. Poloko salinga. OK. Ko satana ki nango te hein. Mama ozangisinga maloba. Mais nzambo asala batuka bolamu. Nena tangisi ma miso en plein air abat na leli na sengote na leli na pasi na famille. OK. Ma belle vie. Ah. Nzambo apambolaka afongolaka opportunité. Nzambo alekisaka bato na nzela bato minene. Bela amona yo. OK. Pamela, ça fait mal, ça fait pitié. Si. Oh mon donc d'abord bambote na ye moko befi place azali et na batunia surtout balingaka biso vraiment bambote na bino nzamba lola pambola bino nzamba lola pambola pe famille nanga bola mo zonga toujours et pas na bino vraiment. Oui. Nzamba lola asala biso karangulu. Merci beaucoup na yemoko Poutine de l'écriture à Bellevue Télévision. Merci à toi Dongole Sanzamba Versas. Merci beaucoup à Niki Lessa. Merci beaucoup à Odette Lessa, maman à Leslie, mère doublée. Maman ML. Odette Lessa. Merci à toi, Mifi Lessa Motema et Papi. Merci à toi, Irène Kialouta Motema Richard. Merci beaucoup à Nadine Kialouta, Jocelyne Kialouta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Monko, Turquie Luanda, Turquie Paris et Païwapi Rose Mengazali. Merci beaucoup à Bibi Choumousouamba, la fille qui dérange. Bibi Choumousouamba, Ipoupa, la fille qui dérange. Babi Yemoko, vraiment, colo décoration à Kafou. Au monde, on ne pas Bibi Choumousouamba. À Londres. Merci beaucoup à toi, le roi célèbre Christian Goma. Merci à Lama, ma chérie, à moi aussi. Merci à maman José Lussadissou, maman Niba Super, maman Ewin. Merci à maman Gina Mabiala. Merci beaucoup à mamie Tadina. Et pourquoi pas la grande H, maman Sakina, papa Alengui, papa Godard Eliko. Merci na Enoko Azad derrière la caméra, papa na Victoria. Merci na Ngoma Otozane Awa. Il y a Jemima Ibé, le gros bébé de la presse. Merci de la présence naïe vraiment. Et puis Pamela Matondo, ma question à yo et puis Biano Yangai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, ma question Yangai, ma réponse à yo, tout ça comme ça là, ndenge to yo kanaki, ndenge to kenana, vraiment bien makasi. Bianca Zanga film na biso ya sika, oyo mama na biso acheli biso na kombo ya armes de guerre pardon na kombo ya armes de guerre na la kisao eloko oyo soki okokolo banini par rapport ya poste oyo mama na biso Delta a posté na film na biso armes de guerre mama biso Delta posté en tout cas tolinga koloba na ba preuve nyonso Bianca atala cameraman nanga soki oza parole monango bendela ngango o eza poste ya Delta o ya ma famille muta posté armes de guerre film ya biso ya sika oyo mama Bellevue acheli biso yango yo en tout cas tant to loba ke fo biso to loba na ba preuve na biso yango yo a poster na page YouTube na ye atindi wa melomani ba consommer film na biso okomona ivoirienne ou eza congolaise te a soutenir artiste soit artiste congolaise Bianca esali ondenge ne pe lobeli onini. Et le monde oloba Pamela Belva mystique. OK. Belva a tourné dans ma famille ndenge batunyo surtout batuna a tourné pe aleki ne ina persake na ye. Oui.
pour ba delta wana na ko ba boye asa maman et pas belle vie. Si. Mais si les lots portent belle vie à cœur, si les lots ont la considération pas belle vie, premièrement ils ont respect à belle vie envers bango. Ouais. Et puis confiance au belle vie à pesa qui bango. Et puis fidélité au belle vie à qui nango la filme na bango. D'accord. Et puis na un plus au belle vie à qui na ma famille. Yango moni les lots delta. À la reconnaissante toujours et pas belle vie. Si a posté na communauté na YouTube, na TikTok, na Facebook, na partout Instagram na a posté belle vie a payé mbongo te. Belle vie a payé mbongo te. Pe maman delta pe azangi mbongo te. Oui. Mais loko ça di bongo, eza respect moko boleki wana la kisa ye. Très bien. Yango loko tosenga na batu respect leki nyonso Pamela. Si zanga nyonso mais respect leki nyonso omona loko mona lobi ya d'autres personnes ba lobe afingela ke batu yango mona bimisi mama na hôpital te. OK. Te asali yango eza bolingo. Pamela na tali likolo na tali na se toza pe na ba relation toza pe na batu mutu mo boye pasa na famille na ye o pa kokozwa quelque chose on a pesi na famille na sungi pe. OK. Matali habité asala ngo pona ngate asala ngo pona mama wana. Oui. Parole na eza kolia na ba veuve. Très bien. Atali pauvre maman wana za na hôpital 2 mois. Habiter na kotika maman na souffrir te. Il faut abima na hôpital. OK. Pamela. Yango moni ba bolama belle vie ba deta ba ko supporter ngote. Ba mi bolama bo to bomba ngote tika to posta ke ba to mona kaya. En tout cas félicitations maman Delta. Nous sommes très fiers de toi donc en tout cas nzamba lola batela yo. OK, merci beaucoup Bianca Zanga ndengo lobi ke toza vraiment à cœur avec maman Delta. Nzamba lola batela ye penza parce que bolamo eleke belé. Oh poste on a mon loko eza deuxième poste. Poste anniversaire ya maman belle vie année passée à posta qui épée à sali ko tina niveau ya vidéo oui à sali vidéo ABC que je te souhaite de bonnes choses ma chérie en plus rien à dire parce que aloba qui terminer toi-même tu sais belle vie ye moko yebi to yebi te bola munini oyo maman belle vie à sala delta oyo aloba tout le temps toi-même tu sais bola muwana ezaka bola munini belle vie alona nini na kati ya mutema maman biso delta ya omona aussi dans ta delta moko à reconnaître en te et pardon à reconnaître en plutôt malgré toi aloba na biso te bola mango soki eza nini ouais ya on a bi bola muka egloba Pamela bola muka muteloba ti maman de l'état comme on a niveau loba wana toi-même tu sais parce que d'autre part il y a quelque chose même sous ya c'est la belle vie to belle va salela ils a ka secret bango mi bale très bien ouais ozomona belle va ça n'était le cas ba mena ma meju macha momenu oza makila minu na ngai oboy na boya pesi na vela pa kakina ke tourner film après ye nango bo vandel biso nga na sala makamba ki pesa ko loba oya gola loba aloba bien te nga na sala ngo mama yaka nango po minoko to tika ngo na bandako si po minoko to tika ngo na bandako to tika ngo na poche to kanga ngo col paratex so to ye a to che super glute moi to longola ngo ezate to zo zela yo voilà ngai vraiment na fandi na zo zelo tellement ye ya gola loba bakamba kasango bien te yo nde muto za nango yaka nango ya sikezata voilà oyoka disoko ekoloba ke belle vie ba pasola belle vie ba sala bonne ya sikeza ya sikezata za moisite yo pe katala so yo ba pasola yo te ye pe ba pasola ye si e bo ba sala ye kutu papa belle vie kutu soko aloba belle vie eza mikolo ko bango ba koloba ka ke belle vie kutu bango bakendaka to pesi sudiata mbote okendaka pa sudiata otanga sukombo nani voilà komba nani botanga pa papa soulé nani papa biso sudiata ya die botanga komba nani bon bana komba sika botanga te ata soki bazwaka bazwa pa mutu moko to boya ngote to accepter kaka bongo aza mwasi mais bongo bino bato bokita pa bana mike mutu ko Ernest Tumba mwana okuti ko bota fâché kalombo ya makofi na balabala ya ti avenue du stade bana zotoka mai na pompe abimana liputa na tolo Ernest Tumba obeta ye OK omona na matongi wana nana yebi yango to soki tembe ba ke tuna na SMS OK
ozomona azobeta ye lokola mwana ne batukutu na nini yanga mwana mpona nazalaki baluba na baotonga ye babi nani tomona moluba soni boye te tomona ngo epa na ye ngai bima aza ve vite yaya biso mpe minoko ezanga te ngabi mama aza veve mobali aotokufa kala te pas un mois mama nabi o est-ce que famille mobali basokola ngabi babenga na ye yango botutu etambola nabi botutu wana yango azokabolela yango bana bato ya mikie yango tomonaki mama Belleville asalaka filme oyo ya mama top abimaka na papa JR eki papa JR Papa JR, Papa Alain, voilà. Papa Alain, Papa député, la bosse ni combat titre. Oh Papa Alain, maman top azaka na mukuya. Yango moni ba mukuya wana azaka na place otiki lango te abandi ko kabolela ngo bana bata mikie wana. OK. Ozomona lena na vanda ka beta masola mama wa mukolo personne mutayaka ko betele masola mutayaka ko tia mama na kazate mutayaka osala mama talisa na via mama na zate biso tozo zelo mama yo mutana histoire shika ya kimpese yaka yaka nga na koya ngabe nazozela yo mama parce que ko loba pe ya yo ba eno mususu ngabe na zui encore toza oyebi Vincent na niniti na Luanda mama natangi da komba Vincent yaka nazozela yo Vincent na Luanda yaya aya nazozela biloko asikeza yaka nazonongo yiba mbonga Vincent na Luanda obima Luanda butu mama yaka nazozelo kaboye ya Teresa yaka yango kinde su Luanda yaya aya nazozela ye yaka mama nga nazozelo yaka na kimpeso ko sepela masona Luanda muto banga zata oya gola loba biete nga za makambo asika ye ya gola koloba nini asika ye version penza ya Syria aya nango ako regretter mukolo mama na botaka ye na loba na yo Pamela ako regretter parce que la sub matière ne ya sûr moi mobali wana siliki moi mobali na bingai na ebitango na yaka na Kinshasa da shungu abitango na yaka na Kinshasa mwana mwasi wana Belleville asombelanga masanga na mela abi lelo mutu lokola ye akoki kofinga Belleville wana te oza ingrate mama nazozelo yaka nzoka ta yiba na Luanda Pamela akenda ngola bandima iti akenda ngola bandima ye toza kozela ye yaka lupango alobaka sele masamba asombelela yolo wana aya to ta ba vérité ke bima mama yaka nga nazozelo lupango wana yolo eza papa bana nete aya yaka nga nazozelo mama yaka wana mukola omona internet soka na silise mise ezokota nganga mona nake komitika na parke na loba na yo te amta kanisa mninga zate te omona la vérité wana po ya kozana mama yemu kota koma ye ozana koma na mama yemu siko ngai naketa ke na bomi ya tete na ke prison osana bomi ya tete po ya nazana matière na ya bio ya lobe azozela azana matière ya Belleville ya kimpese nga na pese da Vincent ndongo yiba mbongo place azala ya muteme sali ntia siko yaka na ozela elango wapi makamba Vincent yaya na loba na yo yaka na zozelo mama mokile ko sepela nanga tamu yo zolala na koma kingo esemba mi tension po mukolo ofaza na maya malili likaya bupembeni pota ona zosale po tension ke kangame na ndaku bakobenga matango émission ezokota babengi ya teta sali crise aza na mama yemo nga siko na mitali te moye te Belleville ko ya te na ko mitika ngamo na prison moko pona kesa moko ngamina bomi mutu na moni na kene ba parquet longue histoire na ngamo na eko mitika bien kazanga na ngana poser une question o makamba kimpese ndengo lobi makamba kimpese batangaki kombo mama Belleville batangi kombo ya papa na biso modero to kanisa ki ke ko tanga ba kombo wana comme si eko diminuer succès ya artiste eko diminuer musala na bango mais lelo ya mode ba succès no sasali na Congo akenda poto te tant ka makamba kimpese bimi na minute onde to babo ya mode aza na Paris comment na modero na Paris elobela ki onini Pamela moni ba modero wana batotokani wana ba batu moko boye nga na ko loba
nde tomonaka papa na biso Caleb papa na biso Caleb aza koko parce que Caleb abotelinga master Brimbo ya modèle aza koko epa na ngai avec tout le respect on appelle ça vraiment ba Caleb ba modéro ba kombo ozomona nde tozomona lolo ba essentiel ba ovana bazo touchaka ba personnalité ba papa lombe na ba papa lombe pa na biso baza ba papa te baza ba papa ya ba master epa na biso baza ba koko alors au moins tant on ko défendre bango to ko défendre bango te po baza et pas belle vie to po baza même moral na belle vie non to ko défendre bango po to na ba respect ya ba président ozomona ba papa na biso eloka ba bobo manoka ba président biso lokola ba Ans Luzolo ba président Mike la Duchesse ba président Gabana ozomona ba président nani ba Jorge Mwanda baza ba papa na biso po baza ba collègue ya Master Brimbo mais ba papa na biso Caleb baza ba papa na biso baza ba koko na biso ozomona tango to yakama to ta ba respect na to pesa ba président na biso et alors ba koko na biso muto kola ya modèle oyo ya gola munoko solo lokola bloko akoki mukolo moko te ko vanda na kita finga président modéro père des enfants moi sine na ndaku oya ko salir réputation yango boy na lobi na bango nazo zela bango ba ya na version ki ya kimpese tellement comme modéro botanga kango bien te bolingo ko bandela ngo boya mokile ko sepela nanga pamela mukolo na zo biso ata yo mo vanda maboko ndima te mokile ko sepela nanga moko pamela mukolo wana mikolo foto kena bango piken boy parce que tabanga samutazate et surtout son atali maman nanga 2 mois en hôpital belle vie muta dimise lisusu voilà yaya et bongo ya tete yo kosa dolia bravo petit olamu leke belé bongo sikona mona yo maloba bolamu ya belle vie yaya sikona mona yo ya tete ovandi na kiti maman moko irresponsable bana no bako pasola bango na kiti ne fomi kuna likola ko ilikofi bazo sakana na bana na yo na mwana na mwasi aza sans valeur o alobaka kobeta la fille unique hein pour fille unique azaba respect belé faut kolenge la fille unique lokwa liki azaba fille unique te azaba fille unique OK azaba bande kono o mona ngote kaza mama Soni tala mwana leki na ye ayekoloba na TV komo kota na mibali na bango kozwa keli kinduba mama mais ko yete tete tanga olata ke o ba lesbienne kimpese ba lesbienne mais to yoka ki voice ya niesi na yo wana tanga loba ke makaba ki lesbienne na kati non zana loba na yo ye moko nanu molimo asizu banto epema na kimia bamankana na bamoite voilà ye banobenga suzi mamisi mami momi ye banobenge dadi bazalaka ndeni na dadi yo Teresia OK bozalaka ndenge nini na suzi banto motema nepema na kimia bozalaka ndenge nini momi na dadi ti OK ye mo lesbienne makasi na yega mote bosu ko tila ka baninga ni subo ye mo ko lesbienne makasi na voice and mwana ya ndeko ne moko apu ata makambo ye na suzi bantu na katiti ye moko muta mungwa makasi ngayo sa sambla OK bana ne babanga kaite poani bana ne bana komona na mibali o bana na o chapela ya o bana ne babenga nga tonton gentil tonton gentil ko pasola mama na chapele pe bon tala ka chapele te tanga ba akane libutu na ba verito ibutu ba na chapela ya kati do makamu ibutu lobaki ezaki ya solo te bongo to kosela de chapele makambo OK to kosela makambo te po chapele bonjour o pesi mbote OK to kosela makambo te ye moko lobe abinga na kena pa Teresa bana babenga nga tonton gentil ata na 23 ans na ndaka motota batu na ndaka femme mariée OK na osani voilà oboyo kosaka na batu te tozela tala ngala okikanda aloba ngala koloba voilà obi pamela mukolo ma mokile vana mabatali babite mwana oyo mutu esalaka te société esala oloba makambo sérieux te mukwana mutu esala te OK babimisanga mikanda scène pepe nde babimisela tendresse bakobimisela mikanda scène pepe nde bapesa ya tendresse au niveau la boma ya tete omoni tension ndenge akenda bamuka na hôpital Teresa tu vas me sentir yaka tozela yo mais siko ko défendre nyonso ozana nazo défendre biso kotokanisaki ndenge azo défendre ngai sila ngai boye ngai ata bolobi na kosala boye tomoni nani mama na biso via awa ke Europe alobi ke sila zaki na projet kotinda bango quelque part bango mibale mais sila ki via ke bongo ye na kokende siko ezozela nini yaya akende na ye ata so batindi ye
Paris ata so batindi États-Unis ouais ozomona aza zozo abano dépendre kapa mama ok mama pe avanda na ye pe déjà beta bango kara comme ye mama muteke makolo soso abaki amema eti vi ayaki femme mariée mobali na lakisi ye sele masamba aza pe na poto ti abenga ete mpona nini sele masamba nde ye azaka na poto kasi mwana abotana ya suka na mwana sele masamba ti ye sele masamba azaka na poto mpo na abenga ye te abenga ye mpe akende poto ti akokende te sozo lokolo kilo motema mabe soki eleki efektaka na elongi yango omoni motema mabe ebandi kobloke kingo ebandi kosembola kingo ekomosala baride kingo ya ye elembi likoya motema mabe vi akei na ye mpo mobali naza na poto atalisi eke mwasi na nga akoki kodépendre te na bato bamemela mwasi na nga mo abima te mwasi na nga mo atambola na poto eza te mpo bakosalela émission akimi nga mo mobali nde nabengisa mwasi na ye yango abengisi me yo mpe sele masamba abengisa yo te yo oza zozoka ti lelo mosala oyo otyaka kaka la vie ya belle vie yo moko kobongisa vie na yo te lupa tala nazoyebisa yo mama oyo ngai azozela yo okoyeba baverité oyo bovanda olela bobi te internet na oyaka lisu te lelo tomoni dinana azala ne motu vraiment ya baproblème te dinana alobaka te la fille douce tomonaka makambo ya dinana ndenge kendaka dinana asali sila boye sara masiala asali sila boye mais papa basila akufi tomonaki baprésence na bango mibale après makambo yango eye kozonga lisusu mais lelo oyo toyebaka te ya tete na dinana bawelela nini oyo abwakelaki bajeto tout le temps oyo akoma kokumisa sila olakumisa mwana oyo papa na bango kale babimisi pamela yango nazoloba omoni mutu oyo soki nzambe apesi etan kozwa te ozomona oyo asatandaka te na vie un jour dinana kokomisa poto nsima ndako ayebaka dinana mwana fille mwa matadi ayoluka vi na Kinshasa ekesimbela ye te ebongela dinana te matadi azali dana vi moto abima miss matadi yango te tolobi te miss matadi ntango ayaka Kinshasa dinana aza dinana wa lelo te ntango ayaka ozomona sikoyo ye ataka dinana na classe oyo ya lifala tia ozomona yango balobaka tia virgule na vie ya mutu kotya point te ozomona ayina dinana na nini dinana fingai mpona bafilme ya dinana kala to ajoua ozomona komona kaka dinana akomaka kokende Belgique ba motema ya ye yinda so succès dinana nde trouble ye motu epesa ye motema mpasi azwa bampala ozomona batoka bapeshanga wana basala ya tete nini ayebisa biso vérité basala biso obi lelo bapeshanga wana baza malamu ata babelvi wana lelo so tovandi boye tomonaka apeshanga aloba te pamela mokolo peshanga koya koloba na tv na oloba no bato ebele bakovanda bato misusu sila otambola te baloba me mabanga na oloba na yo po ti ekoma na baperiode moko boye bapeshanga mpe peut-être mosusu lelo bakoma otala boye nga peshanga eza mpo na ye ozomona eza mpona ye mais bato baza mitema mabe balingi bato ozomona bato loka baetete wana bayina badinana wana bapeshanga wana bayinela bango nini naoyebi so lelo soki peshanga bavanda na te baloba bato bakobamba sila mabanga naoyebi so likambo solo omoni bato bazalaka baninga bazwa te badepanaka na bango soki belva azalaka motema mabe na maternité akingaka ti belva voilà, merci beaucoup Bianca pour la réponse. Ozomona, belva ngakanga makolo nga bota bango te parce que kinga kati ya na maboka belvi. Mais belva tala bina koko lia mama olive nga moko te. Tozo souffrir na baninga il faut na pesa bango. Leo na maternité kinga kati ya sila, parce na combien de personnes? Ozomona siko lelo kalaka ba ombale na mwasi ekumani na oloba na yo siko lelo vraiment lelo mutu lokola sila mutu alinga bato ba dépendre pa na ye soki belva ba no linga ke ye mo kaka a dépendre na YouTube malinga za la marraine ya sila te si bobosa na makambo te boza po ekumana zaka déjà na YouTube asungaka te pona ni ozomona dans la vie il faut être reconnaissante yango moni makambo so ezosimba te pembeni ya mama muteke motema mabe leki mingi ozoyeba te ata nzambe tomonaka na bible mwasi azalaka na farine ya mokie
nani oyo na mokie mais eli abi sa soki mpe ezalaka eli se nani bocorge biso na nini na nini kuna na commentaire ozomona oyo apesaka ye mwa huile mwa mikate mwa abi oyo nyonso totaza nango mwa farine Élysée mwa farine mwa nini Elisa bi okolabelanga kaka mwasa na bisava zela mokonza mboka tanga silisi Elisa lobi na ye zwa sac ya farine zwa babilo bana kotondisa mama wana ekauka te yango tomona lelo Belvi ozomona Belvi azalaka lokola Eli ya ba théâtre aza lokola Eli ya ba théâtre yango moni Belvi mo akauka ezate parce que apesa mutu na mutu neteni na ye pardon to ko ba mama Olive azaka lokola Elia bata théâtre apesa ka mutu na teni na ye mais Belvi azaka mwasa mayele oya mama wana lelo ba Belvi iba mbonga mama Olive oui to accepta fo mona kaza mona mayele ayiba mbonga le mbongo na Bernard Situmba te ali mbongo na ba chapele te ali mbongo na banani na ba oyo nani te ba fâché kalombo te alie mbongo na yete asali restaurant maman petanga vana pe batala bim non je suis fière de Belvi très bien parce que moi na on ne ba tozo panze sa mayibi mbongo mais mbongo na nga na mone sali musala malamu lelo nga pe maman Olive na ko décider que lelo na ke ko na restaurant Belvi si pour maman na ça n'est simple yaya mutaboyo ke bota la bota junior na ngalema bravo maman Olive bravo la femme simple ozomona na ba capacité nyonso ko bota na Chine akobota na Europe akobota na Botswana na Singapour akobota partout poza na mbongo na ye maboya bina kobota na ngalema na Kongo na mboka na ngai ya bana nyonso babota mana série ya junior bango tu bazaka ba junior si et boka tinga lo sani si ya junior tu peux faire le zongo et poza junior maman Olive nga pena zanya na comme les junior na oloba na yo ozomona mais atalisa biso aza première dame o azaka ex première dame na biso azaka na simplicité lokola mama na azate yango moni bolamwa mama wana likola mama na kosunga mama na ekita pa Belvi voilà siko bino bosalaka nini ya tete luka vie pardon bye. Merci beaucoup ya tete luka vie parce que RH ezo le ka vie ezate yango ezo tinda yo komaka na ba en makas bien kazanga to komi vraiment na suka émission na biso question na biso ya suka poto chité kombo ya bébé oyo bakomi ko benga Papa Lombe o to yebite eza di ya nini to monaki papa la biso Koffi Olomide na émission na ya salaki na sango mokonzi alobi ke ye banda ko linga basi na basi nyonso pe ba abala batikala obenga ye bébé te mais moi si oyo akutani na ye lelo ayebi ko chérir ye ayebi valeur ya mobali abenga ke bébé ya mwana te signification wana lelo yo bakoma obengela pe Papa Lombe bébé parce que ba obenga Papa Lombe bébé biti nango ezanini d'abord elo mona oloba félicitations d'abord na mama si a Cindy le cœur OK femme de caractère kandi lelo eza pona ki Cindy na été masa nanga to vanda na ye OK na yebi Cindy bien mango kota na ba détail makamusu ezate place aza ye ba kebianka muto oloba bambote place aza elo mona oloba félicitations Pamela na vie ba yaka kosangana omoni mobala la mwana mobali vraiment za mwana papa na biso Koffi Olomide ata lelo kokufa po auta na mabele ozonga na mabele ma okende na esengo ya mobali aza pembeni ya mwasi alobi pe yende bakochai na mutu ambetu yo kana loba nao omona eloko ezangaka Koffi esengo Cindy apesa na vie ya Koffi ta lelo Cindy azoyemba na podium Koffi ekopesa mwasi na fleur en plein air bato Cindy alobi na lembi ba surprise oyo bolingo Koffi bana osenga pa mama ya biso alia yango Cindy apesi très bien femme de caractère ozomona lelo toyebaka ba minu toyebaka lelo minu Koffi mukomoko ta bana ko sentir minu toyebaka ba Didiston na na baleki ne ba Aristote wana ne ba yebana ka bana lié ne moto bazaka en plaire mais lelo Cindy asangisi bana nyonso ah non bravo mama si bravo Cindy ozomona azana ba erreur ne po aza mutu mais lelo asangisi bana Koffi eloko ezangaka Koffi na vie yango wana minu mona liboso o Koffi ayembela nzembo lelo minu Koffi akokata ko bwaka ata ya libanga te mais grâce à Cindy le cœur Koffi amemi bana minu ozomona minu oyo alukaka abana kolanda Didiston ti epa na bango na lia obondela leki bazala même morale mais minu atala boyinga na za yaya ezosimba te na oketsa kosala bamatala na epa leki na nga moleleki a reconnaître ke nga na za grande sœur na leki aza na comportement mama
lelo Cindy apesi ko ata ngai pe lelo naza pe bo lelo Pamela soki lelo ezake Kofi aza na été mutu akopesa Kofi ba honneur wana ba genre de fleur ba me condoléances wana c'est mama si parce que yem da pesi lelo Kofi esengo asali lelo Kofi aseka siko yango monene o aza lokola immeuble ya Sozacom munoko lokola asaki ya fufu ya bolokoko ake obenga Papa Lombe bébé obenga Papa Lombe bébé na sansi na mobali na mwasi nini pe abenga Papa Lombe bébé bino bino ata tovandi na biso kimia bodika toloba vraiment azobenga ye bébé bon emsa na beta mama ba mosinjo yango azobenga Papa Lombe abotola ye Papa Lombe mon Papa Lombe va botoler comme fa da sa kenda na vana mona moi c'est impoli bo mona zane ezate yo kanti nani Pamela Ali aza mwasi atangi aza na mbongo aza na ba caractère aza maître avocat mwasi ba se mezirana mobali te ba tikela mobali tante yo mobali ya bali yo ma tout moment oza 6 mois à Paris, une semaine à Kinshasa. Yaya, mobile ni nango rusel. Asali samla atali habité cette fois-ci je dois confirmer maman si. Yango eloko ezanga maman na biso peme na président Lombe. Azaka très impoli, caractère mabe, comme il a qui sa orgueil. Lelo bate bele mususu balongwaka na groupe Simba pona ye. Ozomona caractère mabe ya mbi. Na le papa le mettant avant Nathalie dit non. Cette femme, elle ne mérite pas moi. Elle doit partir. Ne pas le bengana non non. Comment moi je dis ah lui déjà Z. Merci beaucoup Bianca Zanga. Donc comme Diana Souka ya émission na biso ya mkona lelo mot de la fin na yo pona émission ya lelo. Mot de la fin na nga tu ba retenir boye. Ya tété. Au fond avant la série. Ah bon Misaro. Ya tété. Elo nga na loba no boy ya tete tozela yo comme yo lobo za na version ya Kingakati o munoko solo lokola bloko ya ngola ya koloba iza ya ngote yo ne muto na version mama na symbolo kingo yaka yaka manga na ozelo o makambo no tango tangi kombo ya Vincent makila nzote panza nyoti tia donc na bina mbongo yiba na Luanda onibenga na koyiba makambo ya nyoso na yebi yango deja mama na ozelo yaka yaka na ko expliquer yaka vraiment ko sambwa yaka nga na zela yo yaka na zelo na ba photo na yo ba tindelinga ne ba beto na ngola pa mwana na muke wana Vincent yaka nga na zela yo ko sepela bambote na badnuso walikabia kazanga bambote na nga na pesi na ve na ngai Tito da Costa. Merci beaucoup à mon vieux propre Jean-Paul Kapinga motema maman na si mon vieux montre-toi. Montre-toi mon vieux Jean-Paul Kapinga na Leli Aya. Le roi célèbre Christian Ngoma. Et merci à toi Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie. Bokatelanga partout bokom selanga pa Jana Banaka na Italie. Jana, mona bata papa na biso Gastino, Jidoka Guede papa na biso respect grand maître. Et merci beaucoup na maman na biso Choba. Et merci na petit frère na ngamoko Jordan Bambotone yango. Merci na Jenny Lem Aquarium Kilo à Congo, Kilo Mboka, montre-toi. Et merci beaucoup na pamasanga basket nene ndimbi la brésilienne Doris Mombani qui soka la patronne. Merci à Rosie Mbouye international Kabobo, Armeline Tumba, merci à Patiti Tenge, merci à Miss Margot la patronne. Merci beaucoup à toi tonton Grâce Nick Bams de Brazzaville, Chico Sana, merci à Chaco. Merci il y a Enoch Kwazaki derrière la caméra pour venir les avec Benzola Boy Kitoko Boy. Merci dans l'assistance il y a moko na biso Ngoma donc vraiment merci pour la présence na yo et merci na yo moko pamendo okanisenga susu merci na papa na biso kilelo oya lembagelo ngina tena maman na biso nani BBC Jema merci maman parce que bo accepter nga ya chaque fois bo ya ngai te bo déclarer lo ngina tena kilelo en tout cas merci nzamba lola pambola bino parce que bo sera toujours visibilité na ngai merci beaucoup na pamela parce que okanitaka nga vraiment chaque fois na visibilité bunga tena zalaka kaka voilà merci
beaucoup. To komi vraiment na suka émission na biso lelo vraiment to linga tozwa Bianca Zanga mwana suka ya famille bota bolobake ba dio na biso vraiment ekendaka bien makasi biso na famille bota tozaka ensemble ba union fait la force en tout cas toza famille bota to tikala kaka famille bota to consommer mingi film na biso crime de guerre oyo mama Belleville acheli biso armée de guerre pardon film na biso armée de guerre o mama Belleville acheli biso film kitoko peut-être to consommer to partager to liker en fait arme de guerre hein arme de guerre voilà arme de guerre film kitoko en tout cas arme de guerre on a déjà d'accord kuna non mi c'est que là déjà ngamoro parce que décor azaka mystique président na biso gay kuna en tout cas boyebi que casting ya mama Belleville et ratakate bo consommer film na biso arme de guerre oyo vraiment et kozala bien makasi merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman BBC Djema la maman qui dérange Regan Ngoma garçon Paris Natacha Golala patron je te salue aussi Jeanne Mbosso na kata France Mayaya chérie tu sais que je t'aime beaucoup Jeanne Mbosso Christelle Seka na kata Belgique bijou amba na kata Belgique wana bambote na bino ebele la maman chérie à moi si maman Gina Mabia la je te salue aussi maman Gina Mabia la maman sociale bambote nous ebele et pourquoi pas à Poutine de l'écriture qui est Belleville Kandila patron na tabita ba comédien maman koma Taka maman YouTube studio la fille qui dérange en tout cas bravo na musala kitoko o sa la biso to loba ko zala numéro 1 aux anniversaire te otika la ka bongo en tout cas ba bonne chance ba courage ebele nzamba batela yo surtout milimo ya maladi na nzoto ya Belleville nzambe épargne au nom de Jésus peut-être que la biso ye wana parce que y a sa richesse bolamu eleki ebele aza richesse azo sepelisa biso azo éduquer masse azo éduquer ba foyer ba donc tozana posa na ye vraiment makasi ba to lemba pete ko tchaka maman na biso Belleville Kandila patron na ba prière et ça vraiment très important. Merci beaucoup na abonné na biso nyonso bo continuer ka ko s'abonner bo liker bo partager vidéo vraiment so bo moni biso na bilili bo eza grâce à cameraman na biso Enoch Luzolo papa na Victoria ka ndenge to yo kana ki en tout cas merci beaucoup à la prochaine bye.